Capage TV. Capage TV. Film a commis à 2h du matin sans nada. On met tout la question, on a 600 cas et pas nous nada. Est-ce que étonnamment ça va? Au fou camion là, il te télé, il y a un démosé là. Nabi aya, oh dans le monde de ton amour sur char de combat la guerre. Parce qu'on va pour ça. Parce qu'on va pour ça. Mais nada de nous coller bien. Ça quand le quoi bâti, mais là pour ma mise moi mon anga. Exact. Mon lit les âmes quand vous belé. Tout le monde a éclairage et si mon lit les côtes. Il y a le quoi Satan a sifflé près boban. Pas arrêter qui m'a dit donc bang bandi. Tika boy. Moi ça me n'ingade sans amba le combien un peu comme dans mon sondé na quelque part au moins donc boutou. Normalement, il y a bisangana non bête non lui so kaya TikTok. Mon tasali page ne lundi. Mardi a comme il a 10 000 abonnés, mercredi 20 000 après jeudi a sombi voiture. C'est ça. Et il moi so ba nikier. Moi so ba zo ba na. Ba jeni ni wana yebisanga. Afin de nommer ce TikTok, ce TikTok a continué bon la poche. Après ces oies. Ba jeni ni yaya. Là il se le moko na partout ces années, ça va tonton sous bazaka, asa fatigué. Ouais. Un contre un akukate. OK. Asa fatigué. Amona lo quoi yo peut-être moi sous na besoin si mon poitrine yo si mon kingo mon ke poitrine tikali isolé. Si quoi bi ça va na ozo bi no 3. So na la mbet na se déshabiller bo ça lo quoi na mu yibi bo wele la nga. Nga ko so na suki musa do fit mi ça pa makolo. Yimo ba ma de karamu yibi de yo comme le corps comme la danger. Yo papa za. Hein? Papa za ma obela. Ba kiemba. Obela. Pour papa Zana obela akal kwa zate. Ebile biswa. Na mtu ana mbongo mingi makemba. Na mtu ana mbongo te bandingi mapa. Bande mongo. Amsuba do ngana ka mwasa Jean-Claude mais alinga ba visibilité te. Zate lunga boni buzwa boni. Je connais zate. Ako linga soda. Moi bisou moi lisasi moi bisou moi. Ka soda c'est que. Oh, bah ça va quoi? Moi ça soda. Moi grenade. Aka bébé abidi ali au moins bara boki moi grenade. Mon là na ça mais ça. Keba doit couper. Yo pour moi si. Bien sûr. Quand on a son capage. On les là ba perico yo. Capage moninga. Na ba pays développé yo ko benga moi parce que na camarade ma pasteur. Maman a dit nos camarades. C'est ça yo. Ngana mam no to bandi le te capage. Ma pasteur ndaza bongo. Soka ba prière musuba au nom de Jésus ba bini mumso bengana. Place qui me les a côté pour gagner camarade là. Na moni elomino na propre hein. Ouais. So ils appellent on sing nzambe merci na bato vraiment ba consola ki yo. Olobani. Na eloko na lobezaka ki na nzambe salanga grâce na ba fanatique bien. Fanatique bando kité. OK. Na biso banda mama botanga na tanga ka français makasi na bible na makambo nzambe mais na tanga na ba page na ngandi ba fan na ba osambe aponanga tikabo et puis na linga te na français Dieu et puis le plus que dit nada tu crois que j'ai chanté mon Dieu qu'est-ce que tu as tué Wenge dans les corps de nada et puis tu crois que j'ai chanté dans la vie non ba fan na ba magnifique Dieu nous a fait grâce to comme na ba belle vie na biso ouais. Il a produit un film comme na ba Sila Bissal ou na biso Beckham a produit un film et puis OK ba Dinana ba chaîne nion so na tangelo non na tourner na mon côté mais batu na ngai puis na linga bango ndina ndoli ata mo côté ndina ndoli linga bango kala na siko na mo linga bango min kolika na kala abi poani j'ai confiance en moi je suis et je resterai nada. Mais ça va comédie c'est comme il faut garder confiance na yé makasi il faut yango moni ebi mais on dit ba comme ba parti pris et belé erna ina sinar ngando jouer normal nakuta ki Maïta jouer rôle ya moi si normalement nazane loko moko na zo epa na yé moko ezani ezani musala. OK. Eza musala te parce que mamna ça que eza Maïka sara te. Bon sens contraire. Sens monté. Ngana za nada vulgaire. Ya za bongote. Et loko na zo epa na yé. On a tiré vraiment pas na za loko ba benga ngoni. Aza confiant na bando ba na ko kate poani ya ko kebi poani. OK. Poani. Na ndo yo Carolo Sony. Non na bando lila ka pe mina faire.
Oui, puis Jésus Denis, on a donné la cape, mais on a donné la tatouage et réconforté là. Oui, oui, fait. Mais oui. Au moins, ma belle n'a pas na gauloise na warrior. On a des arrandés bien ma casse. On a les qui n'a pas un star ko sakate. Kokabula ma belle ma casse. Mais on tika na faire na zanga fali. C'est ça. Tika na fali na zanga faire. Il va j'avoue je vous moi m'kier. Ba on ba. Moto na tembe totorino. Poto pamba. Somo. Et puis mobile a homme orchestre mingi na poto le quoi hérité so zuizie mino boto tête de l'air. Excès de voyage na habité. Héritier yon qu'on a déshabillé na ba na kuta papa avion nzoto na pour voyager mingi bébé. Mon cœur wata. Aux espoir déshabillé. Na héritier mingi, aza choco frappa choco partout. Moi madame. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. de beauté et Rude Beauté. Secret nangai ezali Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro. Yango gamme oyo ata bébé ya opakola ngo. Oyo ezali mpona teint métissé neti ngai nasalela yango. Mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa mpe biso da mpona kobebisa monoko te. Rude Beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo bino otala bakento moto akoso te ba biso ota pembe avant batalo na lelobano ota biso na misala donc zéro kento oyo omonaki batache moko esali ngai ya mwindu Rita atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergique te donc nyonso eza naturel omonisa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola ngo nazo recommande bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te. En tout cas bosala Rude Beauté ana baproduit ya malamu mpona koposola bino oyo ezona mpona bakento surtout nazobeta sete botala awananga bomoi nde eza bakento eza te banoir eza te misapi nanga ya kozolona likolo na tingani kaka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Yo l'équipe, ici Elvis, l'ambassadeur de l'amour, juste pour vous dire que je vous conseille fortement de contacter Tam Tam Voyage pour vos voyages et déplacements. C'est eux qu'il faut contacter. Ponctualité, professionnalisme, il n'y a rien à dire. J'ai passé un séjour très agréable en compagnie de Tam Tam Voyage. Contactez-les, c'est eux les numéros 1 du moment. Love. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243
99 24 46 090 ou encore au plus 61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozanas House. Très bien, terrain ya yango. C'est ça. Abala groupe elle biso ba terrain na prix ya moins cher pe na ba façon nyonso. Bino bochaka tembe bokoma kana suka pe bokosi en footema. C'est ça yango yo. Yango. Soko sombi jeep $100,000. Ba betelo maboko. Après un mois 3 mois que dote que kiti moins cher. Au 30,000. Adela to sombi $1,000. Ba wololi yo. C'est ça li un mois comme 10,000. Terrain fin. Ozo kwa kamboko pamba ba fête ya kosala ke zanga mutuna makulu. Oza na bana parti par là batatasi bande. Oza na mbongo za kayenga ingo fanda kana hotel. Tereli no beta tro za kina mbongo motika mabele. Kurezali, abaso fandi kureza. Aboniko. Courant mai challenger mabele likife. Fin. So moi mutuna jeep locataire bolola yi. Ko komi na kaka me banda ko yebe ebele. Oza zo bobo za melo so. Ozo mi na prix nini? Mango. Na ba avance ko banda na $1,000 ti likolo to ndima. Vraiment. So yo kingo original. Ko banda na prix nyonso $1,000 oza l'étudiant chômeur challenger ko so banda. Quelle opportunité. Ya makasi. Na poto tika maseki ko tonga. Benga ba numéro ba che wana abala group. Botra ndenge principal za entrée moko kitoko déjà ba trasa. Ah, on est au Kende, tout durant la construction, à bas la groupe construction ESA. Mais quand même, c'est au combien, ouais. Tout le monde m'a capoté, tout le monde ne va pas parler. À bas la, on est là. Capache TV, merci d'avoir balandara biso, boza vraiment ébélé, bolinga biso mingi, nga pena linga bido mingi en tout cas. Merci d'avoir balandara biso partout dans le monde, vous s'abonner massivement, vous partagez l'élément na biso, bo et maka, en tout cas tolingi bino vraiment mingi. Bastar na biso ne ba défilaka na Capache Télévision le anniversaire nanga. Master alobi Makemba na oyaka ka po cadeau na ngezaka kuvana kiti na yo. Na sepeli. Abi le lem to bisanga to kendeke zongi et ça c'est vraiment bien. Comédien. Abi comédien no wana. Makemba Ah, c'est que ça, Otumba Capache. C'est Otumba. Omoni Makemba, c'est quand tu as mis nos combats, tu sais que comme Otumba. Quand on Makemba, non, lobby tes à Otela. Ah bon. Quelle différence avec Makemba Capache, ça non, il est comme un béton. Omoni Makemba, il faut pas qu'on a Kenda ti censure. Ah. Pour na Makemba. Oh. Eh ba konzi ba tuninga ya didi kelo singana da to kangiyo. O lobby elo comme un bengo, no mais lo comme un benga na na lobby elo ko nini. Ataka kona da epsa so Makemba za no bi papa. Oh, na comme je suis Makemba c'est que na tsuko tu na lila les anines. Na suka mandarine. Oh tondolo. Tondolo les anines. Oh bitabe. Depuis quand comment il se censure ba fruit. Oh. Et puis tu n'as pas bon papa ne sait papa il faut la ça ba fruit sur na habité bambo bana bandole na récréation ba benga mbuma so ya nini. Bambo makili kili ya pétard. Mbuma pétage. Mbuma les avec soko lié. Mais ça tout nos mathématiques té. Oh bim ça t'a 4 mbuma. Question encore 4 réponses. Oh, mbuma ça sont lié pour commencer ba acte bon. Bien sûr. Ah. Oh. On a la sensaka kombote. Kasi mbuma nandoka mon petit ba finga ba fiba sitoche. On est mbuma sitoche. Ah. So lien mbuma no ke même ligne terre. Tika boy. Rotana grand hôtel même ligne okete. Pour osama quand va citer kuna. Ah. Écoute ce qu'on a frites. Au lien mbuma la cité, après le yengo qu'est-ce qu'on OK ville. Oh. Moi frites, mélange. Tika boy. Et Wangomba, au moins na mayumu volke tomboki. Keba batbok. So meka mbuma. Batbok. Na liate. Capache mon na mkilo yo. Pesa ba batumbote. To bandi ba mona biso ya biso bengalisa. Mbote ya na ebisa o batasong songi bakutani na eso. Sobo. Bo batela ba kombo na bino mona mama. Ah
ezaka kombo na bino ezongi. Sobo. Donc na pesi bino bambote bon dimanche les hommes connaissent. Le dimanche bon dimanche. Spécial. La salle te la salle kapono. Ah yesu na nzambe ma copine. Joyeux anniversaire liko na ombota mela. Sobo. Merci. Donc batu nyonso o balingaka Kapash TV les loto celle no dimanche spécial. Donc vous allez vraiment scotcher vous s'abonner boye belé pour les loto tonga eza moko ba vie na ngandi na eko expliquer parce que non na mona mutu aleki Kapash na songi tie et pas ça là dans les bons wakasi. Donc Kapash a singa nada yaka na expliquer nga réalité mo ezo le kana kini siko ba fi ba la uki muta ko bisa biso bien ka yo nada kaka yo ina bina yaka te na ye on a le mot intéressant c'est une nakatakio. Oui, bah explication. Il y a makamba ya mbuma wana. Ndezalaka je te dis. Ndezalaka Kapash. Fils soka milieli déjà mbuma wana. Boni na lia kango na lia mbuma wana parce que ma mnyo so mabe mukilesi na sala. Ah. Ngaso mo lelo o nada ba makoko lokwa abiso. Nada nzamba zimulimu. Yeba na do tout est accompli. Ah. Il on na saleté. Tika boy. Nazana ndako albala mobali ma papa bana ye tika bo na okika libala za bien na bali mais non ma fille divorcée ba ye luka ka ba luka na divorcé ozoyoka ono nada ndeni via butu na komi nango doyela ndalo lo yenge na biso toza mande balobaka je suis venu j'ai vu et j'ai vécu donc nyonso na moni to kompe na via butu pourquoi ba petikisimo mascara mwani no ye proche mutu. Oh colonel, oh général, oh major. Nazawana papa toi nous maï. Ako linga soda. Moi bisou moi lisasi, moi bisou moi. Kaso donne c'est que. Oh bah ça va quoi? Moi ça soda. Moi grenade. Aka bébé bidi ali au moins bara boki moi grenade. Molanda ça met ça. Keba doit couper. Kapash ça ayo lukozate. Amoni mama abino. Aisi ba soda attaqué. Basoda aboki gaz na pam. Comment ça soda? Oui, Kapash mutu nyonso okolinga, il faut tourner dans papa sakani na vie. Pour on bénéficier na msana. Ce ko linga ba ponga samba pina kimbangiste. Ya no ba ver. Ba to beta mbunda kimbangiste linga eti. Moi c'est ça les kambwa ningi sombata. O meza kundo man kambundo kana kimbangi. Ako ningi so litama yo bakino bilo amsala mbali nanga. A utiliser. Tika esko linga kuluna. Suka. Bo faina ka bo koma na SMS. Au katum tute mbata li sheti na miso. C'est nini o bébé et bilo amsala mbali na. Donc parce que ya onde bo utiliser. Nazaka pe moi ça ya sango na bima pe na sango. Tika bo. Sango. Est-ce que sango bazala mabwana? Ngana na basango na ngai bandenge na to kutana. Bandenge na Nzamba sali mutu na omala sali pe mutu lolenge ni ekese. Ngaski na kutana ba lolenge ni ekese. OK. Kapash. Moi ça sango. Bo faina ye loko ko meli bo 1000 cm pe leki na suka fa bo kabona tel bo na poche obi ana ozo 20 € taka ko mignon. Bébé kende lobi na ti papa boni buzoba boyiko na kilti o pesa akomnyo boni buzoba moi ça linga mbongo mutu nyonso orobima na ndo pesa ka blo amsana Kapash yo pa moi si bien sûr ka na soni Kapash o le la ba periko yo Kapash moninga na ba pays développé yo ko benga moi parce que na camarade ma pasteur maman a dit no camarade so yo ngana mam no to bandile o te Kapash ma pasteur ndaza bongo soka ba prière musuba au nom de Jésus ba bini mu so bengana place qui me la za koto ponga ni camarade là azoka Kapash en tout cas Pédénada. Ouais, Kapash. Na moni elonino na propre hein. Ouais. So ils appellent on senga nzambe merci na bato vraiment ba consola kio. Olobani. Na eloko na olobezaka ki na nzamba salanga grâce na ba fanatique bien. Fanatique bandokité. OK. Na biso banda mama botanga na tanga ka français makasi na bible na makambo nzambe. Mais na tanga na ba page na ngandi ba fan nga ba osambe aponanga. Tikabo. Et puis na linga te na français Dieu et puis depuis que de nada tu crois que j'ai chanté mon Dieu qu'est-ce que tu as tué Wenge dans les corps de nada et puis tu crois que j'ai chanté dans la vie non ba fan nga ba magnifique ba consola yo ba sambe la ponanga ba consolenga donc on a marqué non nana ba inimuki ba fan bien belé.
Ok. Et à grâce. Et ça parce que les fans va comprendre que nada za ne fia pas problème té. Nada za problématique té. Si. Na ebi pe au finga mena finga abaté. C'est ça. Na kapé song mena tonga té. Donc na ba poison retardé be na nzoto. Mena utiliser ngote. Yang ba fan ba za fier nanga. Mutu toi epsa nkana da toi ndo epsa kanza bena na biso abika na biso. Mais bana ko fortifier pe ba tu sous batanga ba message ya ba fan difficilement ba misu ba za moins isolé. Naza qui maladie, naza une difficulté au bando solo là na appel. Na bando tanga ba message. Na mona naza malade, na mona bon. Vi na fali pour patoza qui na y déjà avant na bela. OK. Via Kabila nga o Kabila nga. OK. Vi na aigle fali pour pas que je salue en passant. Les batwa baka ko mona na aigle za passe nga mona na vie. To se ki to betima solo via oganga pe makemba et puis to si ici pe to sali pe vidéo quotité via bibande la ko na bandeli pe. Et bat nous soit ba makam soupe na fali. Un bon vieux ou un grand frère na bandal. To za ku na rancer ku quel jour ango. To longo wana susu vient nga susu ferego là. OK. Parce qu'on fait un dabinga era malade. OK. Il y a Beninga vraiment. Il faut baigner à matanga. Ngana okendaka no benga na bengila no kindaka kuna. Ngana no na bandolila ka pembe na fere. Oui, puis Jésus denia na bandolila ka pembe ni. Ka pembe a ko pembe na tanga tatouage et réconforté là. Oui, oui fere te. Mais oui. Au moninga mabena nga pona gauloise na warrior. Wana les arrandé bien ma caisse. Ngana leki na bango ba star ko sakate. Kokabula mabe ma caisse. Na otika na fere na zanga fali. C'est ça. Otika na fali na zanga fere. Il va jabuze au mino moi mkie. Ba on balé. Oh yangema o jibe partout. Nga kuna za mwana Weranson. Olia ku 3 mitou 4. Na ebisa na za mwana Weranson. Mais pire petit jibem piana balle de match ngana luka vi na ndumuna na kienda etale bisote capage etale bisote nakuta na fali pupa voyage on a da toqué OK non ne c'est eglim to l'équipe tenir sauter nakuta na ferego là est-ce qu'on a des stades au beta na c'est naza gauloise bogoga moto na tembe Torino poto pamba somo ebi mobali a homme orchestre mingi na poto lo kwa héritier so zuzie mino boto tête de l'air excès de voyage na habité héritier yon kono déshabillé na bani na kuta papa zona nzoto na au voyager mingi bébé mon cœur wata on a l'espoir déshabillé na héritier mingi aza choco frappa choco partout moi madame bon nga kene ki moi madame tina za amanda amoureuse. Oh, nandeka bolingo. Nandeka bolingo. Nga ba musique ni je m'en fous Ah bolingo Na mona ki aza garçon mon boye abeta abasité so pas beta kana ebiti na ngana vérifier nga mosiko. Pona ngamba ba beta abasi Ba so malili non faut beta nga. Tika boy. Beti nga na kacha vina nga na ofi. Oza pe makasité. Kasite mais moi aussi obi na ibselo moko. Nga linga so mo so beti nga na fingi mama abino. Po énervé yosko oboma ngande ya oboma. Ngande bolingo seke liwa. Po mbeba linga tena mama ngo pas moi si. Nga. Bon, yo kancho yo mbito Georges Togotier. Mais oui, na femme poilée na velu. Katina maman bino mtayibi ngato zaina ba lycée. Mamna ba mama nzambe banda bo mwana ya capage. Vraiment. Biso za ki moto sambe moi prémisse moi koy moi ni mamno kana na manyima kwa Yesu ka. Ana biye so na makoni na raté no simba ta suki ya ka ba partir nzoto a Yesu. Somo. Mais Nada. Oui, capable. En tout cas, ils ont rappelé un problème na baranquinte na mona na ba groupe nyonso autour naka. Siko ningo mona na mususuke ba groupe et puis na bactère ba comme mimi na ba kwa na bango et affecter abinoté par exemple groupe ça peut aider à mutuboy na mutuboy mais ba ke ba kuta moi ba kuta nezate et que yo so na mutuboy pe et simbi ba tourner. Pour comment peut ça n'a pas finalement ba théâtre na bino na ba normalement et là on aurait biso d'abord biso tozu chance makasi il y a herba tozali na ba producteur à théâtre kala ba ndaki mon producteur mon sakana ba fille mon fille mon boye azo respecter ba comédien té pour yaza producteur qui nous a fait grâce to comme na ba belle vie na biso
il y a produire un film tout comme na ba Silabissal ou na biso Beckham a produire un film et puis OK ba Dinana ba chaîne nyonso na tangelo non na tourner na mon côté mais batu na ngai puis na linga bango ndina ndoli ata mon côté ndina ndoli linga bango kala na siko na mo linga bango min ko likana kala abi poani j'ai confiance en moi je suis et je resterai nada. Mais ça, bah, comédie, comme il faut garder confiance na yé makasi il faut il y a un moment on dit bah comme ba parti pris on dit comme mutuana ni te reste artiste là bah groupe nion sur na tourner non OK au fond d'abord yebiso yo ka karebe oui na sinar ke benga nga sinar kaka et puis sotali nini ya Beckham ya SB bah maman a filmé le quoi ba nigérien Otali nani Dinana OCP là Bobelard Belle Vie TV maman na ba filmé ils ont ça bien atteint à tourner et puis ngana on ça bien atteint à tourner kunate vous comprendre totikali na ebike mais là monsieur peut c'est ça le problème yo le bara boeto même pas c'est ça na ta 5 dollars na tourna na to yo ça reste ça donc c'est ça comme il a moins parti pris à flatter artiste étical artiste ko flatter t'es pour tourner comprendre et ngana ebi loko eza na boule na bango te ba kolo ba chaîne eza batumba o pesa ba boule et puis ba tcha bona ba conflit OK si le long na ebiso nous pécha de moi Ursule Péchanga, actrice nigérienne. Tilelo. A tourné mingité, mais elle reste Ursule Péchanga. Si. Au top toujours. Ce que fan du côté Otali nani. Donc mutu kaka ça musana et c'est tout. Na quoi na? Et ça ba flatteur de ba otaba sobisoni na makambo. Et puis capage conseil mon appelle ça abatu. Si on a fan du mutu yobete ngali so capage. Il y a ma B. Il y a quelque part. Tu n'es pas capable. Donc, venez, il faut transmettre quelque chose à ma B pour nous. Il faut faire attention. Si au point, dans la tourna ba mission absolument mi balé. Il y a ba jeune ba yo kanate. Na tourna ba on ma yo za na promener na e. Ay singate ngana salaka e loko liboso na e fa reconnaître nga le roi ba grand frère et comme Mirando na e portuna mususi za na promener na habitant il y a salaka tour à liboso et les kangana est-ce que comment quand le roi za grand et pananga il y a mon des camarades au juste ba na problème té mais ça ka ba entourage donc c'est ça quoi problème ezaka que il faut artiste atika la bosseur a oza songité parce que la fin d'un an, on a fait 6 mois à tourner. Mais oui, hein? Mais yo ka nada zaka nada na mitobat. Nada en fait nada comment style. Nada comme le roi lipa. So simbiko pono ti. Obi il faut na melatina lipa. Il faut passer le publicité que lipa qui toko yango te. Si ba mela on kana lipa. Pose en la stratégie belé, vous en avez manager to yo mo sala nyonso. En fait, je suis bien entouré. OK. Entourage na les et Kontara? Oui, et Kontaka. Oh, mais vous avez mon tout bon et mon côté. Oui. Au moni ngana lubaka, les artistes musu son entourage porte à rien, yemo mutuni fonctionner. Et à peine mutu musu son entourage est compté. OK. Ba fonctionnement ils en ont ndenge musu. Et ça peut parce que dis-moi un peu, ceux qui ont un génie, est-ce qu'ils sont obligés faut un entourage à ba génie koleko? Non. Rosa pour l'équipe on a maïlo pe ça bon ka idée yo salé langa et tu évolues. Et ça peut nous faire génie, tes entourage no ba génie. Bah on même il faut qu'à mutu nyoso ça ka ilo non ça bien. C'est tout. OK. Là c'est fait les master to qui est vraiment bien. Tout le monde aura vidéo mon robot et dans une chose dans moi si maman qui est après tous autres côté révision na sujet na biso vidéo nada. Comment master ba boga fio cha komika mo amba ngala okoka ki lesbienne. Nensamba sanga mo si ntikali we. Nada. Toka tomona ba vidéo mo circula qui ezaki na mata mo boy oyo olelaki to ke na en profondeur te mais tokoko yeba ozamona liboso les kamo ba tendu on a vie toko yeba espoir na yo vraiment ezalaka niti lelo comme célèbre et puis c'est pas donné à tout le monde que mutu asali mo loko andimia sumba mabele na ye ezalaka mingi na kenanga poto
nabwaka na ngunda mais esprit wana ya kotonga na ozana congolais non na mabele ya kotona ote poto te ya na kenanga po bino to yebaka so boye fo momia poto moi mukanda moi nini meyo bité na tonga na non awa ma msusima toko zo ma petite histoire te pour ba bazo landa pe bazala msusu na mo bolembu bazo mo force nada abotami na famille moreza famille riche TD1 na papa na kufa na zaki mukie et na koli na maman na moni ba faiblesse à maman nyonso biloko maman kokio sa na vite papa na pas koka kité mais cette fois-ci na groupe na biso to komo koka ngoponga na sali en presque donc c'est na salata 40% na ba 50 c'était 40% et puis Dieu va m'aider non ça atteint à 100%. La maman soit bien au bas, il faut pas ça na mukilia. Non ça la moi puis na bakana ça nzambi maman na va kota na mabele. Ata belinde nini so na NMC ka ubika. Makambo yo monité na vie faut mona kinzamba sala mo existaka. Donc c'est ça. Tina na somba ki moi mabele na komo tonga kompendeza wana parce que maman n'a somba le pain te papa n'a somba le pain te alors rappeler bino ngona bomwana te na bina 8 ans en fait mon isa makam sur capage sur comment ko tuna papa somba le pain te ça bo été choqué makas na ibika rotanga makambo na monité te pona boye schéma na ibi calculer bon eloko ba ko kité eloko ba ko kité on ko ka oza ma vie pende olobi kake base pe kontaka ya na mo vie mo boye to mutu mo pe boye oyo apeso pe force to mo idol mo bate ngape na mona ke yie pe na osala bonga pe na bite ngape na chaba likolo na musala déjà ngape na koti pa président Caleb na Sina azay patron te azay patron ka na Sina azay pe mutabalarté ça une vie normale mais abundi na mona ike vers mo toucher pelar na msam suteka msalo c'est que na tia molende motivation nanga na lobaka toujours erna ina sinar ngando jouer normal na kutaki Maïta jouer rôle ya moi si normalement nazanelo moko na zo epa na ye moko ezani musala eza musala te parce que mamna ça que eza maika sara te bon sens contraire sens monté ngana za nada vulgaire ya za bongote et loko na zo epa na ye on a tiré vraiment pas na za loko ababenga ngoni aza confiant na bando ba na kokate poani ya kokebi poani na ndo yo karolo soni non bah muto solo ni bien sali yango kufite sauf quand qui yeba ki osam sala ezaka msala tike msala donc en fait eloko nazo epane za motivation c'est ça. La motivation on le peut le mot oya mutu ya na kati wana parce que tu as tenté pour que le musala et spectacle les ouais na spectacle lelo dimanche spectacle na Maïcha Park ba calendrier ça bien sûr nada en fait ngana sala ni nanga capable to sala programme pesanga rendez-vous moko na ya na équipe nanga na comédie musicale et ça bien to mama azamo bali mabe live mais oui pesa programme non so na DG directeur ouais ça na kemba ça moi tika to ça programme ngai nazokende naokende na da comédie musicale fait na ça que monde ba tu n'as pas l'orchestre et la musique les orchestres parce que la musique mais la musique est comique na ça le monde doucement motema du coup parce que c'est ce qu'on a de comédie musicale mozara bulandule oui il y a aussi ça kaka mais balingaka mobile yanga mobile ça ka banze mona bisoti biso ba fianto kande to nini boy ça ka banze mona biso nini
Et puis non la bêta. Et puis et bêta ratile les aussi là. Bêta rappel. En fait na salle lango wana maestro m'tapé ça en idée Fabregas. OK. Fabregas c'est sanganada. Style na yo wana ya musique ya nada. Salle lango orchestre luki bat ba yebi ko bêta, o ba uti ba orchestre solo. Yo enoka na comédie na yo. OK. Vous comprenez, il y a nada comédie musicale. OK. Depuis à main awa, tous on a un spectacle en Angola, Bakabinda. Ah, c'est bien. Ceux qui aussi 6 mai 2 mois après tous un spectacle en Turquie. Ah, c'est bien. Il y a un homme mais maman batunanga tikala. Hein? Tikala. Bon yeba. Oh, so kiminga na mboka mpena ke bumbu na boke le maladie ya. Na alikuwa président na ba msute. Oh kiminga na mboka mpena makole comme polo kuna. Pas sur $1000. Maman na teka mba sur $200 na pied. Non, au Kimina. Ok, c'est quand on a Kia. Les coups dans le bas. Non, ça le minene. Nada. On le au moins bien awa, aux encouragement, mais la fin de peine mutu moko a se déguisaka. Aïsanga et comme elle a bien un problème et belé et pas la batou. On va s'intéresser à la batou. Il y a bon, il y a genre est-ce que vous pouvez arriver là? Mais oui. Moi douter là et puis bah approcher la business. Mon lien dans le banana dans un grossiste. Pour omi benga grossiste, ça le corps omi bengi maître et où taranamo maîtrise. OK. Donc normalement pour ngana mi benga nada grossiste. Nous avons tellement mignon en gros. OK. Ba ngazo appelle ba mbali na ba désert ba obengo allo surtout Londres. OK. Allo nada ngana ni boy na Londres. Nini boye nada na lingaka yo muninga oboma ngama benga mana olinga basimo lokwa ya yo. Yo mtabuzo bien. Va pas te kuba. Na besoin de connaître moi si vraiment ya brisque. Donc c'est ça, toujours appel mambo. Ba paquet pe chama. So ebisio mona nani otauta mboka bwengai. Ko mabenda ba batanga komba baninga. Est-ce que mabende yango? Poka ngaza mtabilo bela te. Ndeko batangela nga bakombo na bino ndeko na nga. Obo saka msalo. Ba kombo. Nana ba AN na bino. So le pour liste de gars. Ça passe na yo pe ba ebisanga. Ba bina nada. Oh, kasi na ndimate. Ngam na fte bi nga bi aboni buzo ba boyeko. Asi wana madame na ngana bina ke Vanessa. Ngai makienda e kama na koma Vanessa. Somo. Ulimana bo job Makasi. Donc bongo. To so ka ba tentation ba ndenge nyonso. Yebaka ke soit tes âmes sala soit tes ayo. Point bas. Personnage la personne non est compliqué. Surtout ayo vraiment so. Mais oui, surtout nga ba tout ça. Ba par exemple nada. Si tu te déguises pas, on dirait bon comment le balo quoi nada. Na bika pesa ngati. Ouais. En fait, je m'exerce à tout moment. OK. Mais oui, capacité bon des arabes na fandi boalo na ebité, na tambula. Na doza pinesse na victoire to faina ba maso nada. Prêtre mon hasard anniversaire à moi ciné si quoi bi fa mon nada pour bon ebima. Er no yana tie perique na bando jouer na répéter par faire exercice na banda tongo. OK. Donc artiste ba les arabes na chambre. Guerre allez à la table na chambre ebiki na ko sekisa. OK. Ngana na stade Awata. Na ya na matina podium ba tout stade gangi. Na za na répétition te Wata on répéter stade ngana ya te. OK. We ranson na bina da to ke Zénith. Ouais. Si to ke na ba ambassade ba pesa ba visa na répéter ki na we ratem kamba préparation à Zénith. Et ça que au fait na vivaka lokola artiste art na ngeza musikate na motu. La Bible dit que la parole ne s'éloigne point de votre bouche. Nape arnanga musikate na mnonanga. Donc au moment où tu écoutes nanzela na dandeni kapasi boni na kapasi comme akemba na musala. OK. On se comprend. Il faut mon appel to kaboni na data na ndinga solo bo comme kama kem. Na musala. Gagne pena yango. Mais ça ba chérie monsieur peut ba préférer ka ningo za au géra succès non de. Mais oui, au bien fait non. Ba fi musu ka ningo za ba okufa. Mais oui, non. On ba ye ba ka so longo li perruque randeni. Si moi a commis à 2h du matin sans nada. Non, mais tout la question, on a une 600 cas et pas nous. Il y a nada. Est-ce que étonnamment ça va? Au fou quand on a dit au télé, il y a un démos là. Nabi aya. Oh, dans le monde de comment moi je charge des combats la guerre. Parce que on va ça. Parce qu'on va mais oui, na dans des colloques là. Ça quand le quoi bâti mais là comme un miss. Moi mon anga. Exact.
Mais oui. Eh, on a un problème. Mais oui, bien sûr, capache. Ma camboise belé. Oh, quand on a le bama que non. Ceux qui l'ont qui n'ont pas moi na biso. On a joué rôle. Oh boya. On a boya. On a évité côté au CDL. C'est ça. C'est ça. Mais Babi a posé un accord pour un. Il y a quoi pour eux? Il n'y a pas Gabi. Mais oui, quand on a sorti au petit Gabi, sur Babi, on a un accord, il y a partout. Et ça, la mandine. Ah, capache. Est-ce que vous avez équipé? On a intimité, ça va partir dans biso na ko le bon na écran té. Mais partout où c'est passé. Ah, boyo ka on ka na ça. Tu peux oublier pour te ka fille ma casse. Partout c'est le quoi deuxième monde au ko quand on té. Ah, ça vient bout. Ou partout na moi ici matin. Partout c'est vient bout. Ouais bien biso Mon lit les âmes quand belé. Tout le monde a un éclairage et si mon lit les côtes. Il y a le quoi Satan a sifflé près boban. Pas en retard qui m'a dit donc bang et bandit. Tika boy. Moi ça me dit sans en parler ko bien un peu comme dans mon sondé na quelque part ko mo donc boutou. Tongo tanate. Yo iba minge. Eh. Qu'est-ce que ça fait à boutou ça? Ah capache. Oh. Omoninga. Na mutu mo so ki gouvernement pas fati beto abino na da to ministre. Non, il va détester sur la nuit, mais ministre a visumé dans la nuit. La vie à battre, mais la moulini, nada y est bien. Capache, ma caboza, ma fille. Yaya, tu es à TikTok. Naïb Sayo, normalement, il y a bisangana non, mais t'as dit à TikTok. Moutasali page ne lundi. Mardi a comme il a 10 000 abonnés, mercredi 20 000, après jeudi à Sombi voiture. C'est ça. Et il m'a dit que moi je suis bana. Ba génie ni wana yebisanga. Afin de nommer ce TikTok web, ce TikTok a continué bon la poche et c'est tout le monde. Ba génie ni yaya. En fait TikTok, et bien les bosses ça que moni poto. Surtout ni bata poto si comme en bas fille ba télé na vitrine les arrêts. Ouais. Parce que façon représenter ba fille comme na ndenge belé. Ouais. Ozoyoka. Ouais. Fille musu peut-être yeba inaye liboso za kana pokwa disanga kenda musala nini boye oyeba musala sa kate akendo ko s'exposer kuna mais moyen na venir boyeba lelo akoma sko et comme world et comment ter un compte TikTok na ngazaka pona ko se déstresser momuna laksa mpende aklaksa mwana tout abwaka maka baluka apesi sima façon na yote kona publicité ouais ba fille lelo na sabino to comme sala Kindumba classique. Ozoyoka Kindumba comme classique comme approprié. Et comme propre ma classe fille a posté un compte TikTok ne yo s'abonner à s'abonner et tout à s'abonner un message de Kindumba il peut s'en numéro na personne ni bo yo za rapio nga na mboka bo na okita mercredi loger mani ni bo ke kuna bo nginga chu likamisi. Ma fille ba comme na style à partout. Partout c'est ça au moni ndetoloba rosa na mbali no mbali na absolument yo côté mbali no mbali na linga ba film souté alinga ba cité bon mbali no parfois ana to ya kindumba ya normalité. OK ozoyo alinga ndé moi si monter malinga 3 basi tellement na zuba on mi satité ya moyen na alaxo ki mobulu nezate. OK ba mi belle musubiso tozo na partout mais non il sunga c'est partout so 6 fois. Et puis na comment préférer nga na ba pays so ko benga na da ya partout donc il y a partout ce ko comme il y a partout pour na fan si boulot na kopwana baby na ibiselo moko na partout ces années ça ba tonton musu bazaka aza fatigué ouais un contre un akukate ozoyo aza fatigué amona lokwa yo peut-être moi so zaina besoin simbo na poitrine yo simbo na kingo mona ke poitrine tikali isolé siko abisa va na ozo abino 3 so na lali na mbetu na déshabiller bo sa lokwa na mu yibi bo welelanga ngana ko sona suki musazo film ça comme makolo yimo ba mage karamu yibi de yo comme le corps comme la danger babenga ngo c'est comme ni to benga ngo na bosanie comme moto benga partout deux aka surtout ba toto bazana bambongo na bango. OK baza makasi nango arozo bizo era ngata la ba pesibis ko sa ngata la ba lié mbunju yimo voilà ça ils sont pas so mo salino des autres bonga oki ma suki am te telemi abize ana pesa na pantalon na koti porte monnaie bimi de ça biso so frais de travail
to kati bilamba to ye mabe net na zoka na ebisao na yoka su conseil tika boy na mitana na moda ke muto abimsambongo ako ka tendresse appelle koti pasteur abina do zap na se dadi na kufi ba chana mo on a trop pris na boulot bato mususu baza au monde peut-être alingi sentiment 1 2 3 so comme na sentiment 3 ndé bomaka c'est ça ya 3 ndé bomaka et bomaka mwana mama oyebi ba réalité mususu eza et so mona tata abino auti musala azongi ndako a se changer abimi après rauta place auti kuna e fatigué ata kopo fobo memele ata li papa tchaki ana fobo ngunza mabolo rotele atiki mkongo na nzela ya soloko tala oyebi ne biso ka partout zozo ka partout ba fiba ofutela on banda ko ba appartement na ville wana pour akoma na maîtrise ofutela on ndako chaque fin du mois client rata bwana bino na ndako place za na ba tonton moko mune Timothée azala pe frère azala berger ayaka kaka ndeza ka chaque poko ya côté ya bachele ki no yesu amunene yesu amunene ba c'est fois Timothée bolingo nde amunene o te fois nini ni jumso ayaka ndara fandi batile mu iloko iloko ali alembi au ki mo fatigue balongoli mo masapatu batie fois Timothée ala au se reposer kama na somo boye nada azando inanga mama nzaka mwani ni bwakoti libuko la chemise à frère Timothée sim frère Timothée Jésus c'est Jésus t'aime tant simboye boy kokota Jésus na buzoba na oboye afandi boye tendresse caresse frère Timothée bien ezarande boye aboka yoka yimo atuni boye bosengela ngo ba c'est frère Timothée zamsana otezongela dadi Aluka a pris pour ma bonne ça aïe so que moni oyebi na lobaka moto ayebi makamba bolingo te ba fi abutu afinga ngote bona sala ngote bibi fouiller l'impudicité donc qui m'a musika pour ce yeux nto telemina wazate capage au monde ba sala nzamba solo mboko balinga ku ba jewana balinga c'est comme oyepa na bi na ba jote soka meki ka pied libo basimbi esili ando sa kits ndako ndaka ba petiana ya wana na kufa zonyo sali rôle wana na pasteur ezali pona conseiller batu eza pona ko conseiller batu puis ko loba na batu keza ba pasteur mususu ba pasteur mususu ba pasteur te ba pasta ba ma ba pasta ba pasteur te oyebi mokile baby kapach na loba eloko moko ils a conseil na opesa batu na bandako moi c'est bien na lelo okozo na bar to na boîte mais l'église te ebi poani batu beli ba sali berer na vie makasi film so akoza la bali obali akomo tromper akomi na ba problème na ba belle famille boye abijo muso pardon mutu na lingaka yeyo mais ba problème na libo na kena se déstresser na melata kopo ake boîte so moni na boîte oloba onan chel mais pourtant bala so aucune église au moni fille na seb foulard au sambelo bi mwasi yeyo oyima mba yo sengela nzambe pardon. Parfois, boma na mibali ya koboma. Parfois, ayiba, parfois escroquer, parfois sacrifier. Ndabi que non, niveau na okendo, na komi likolo, na kena luka elunga nzambe. Era ye elunga nzambe. Alongoli ba minya la takala tiro poya luka elunga nzambe. Yo bi mwasi poto za pi na église. Obi ko zundo ki en personne. Donc vie est commis en moni makam nyonso faut mutaza na 6e sens. Faut ça na yo na kati na yo ayebisa ka makam nao. Vous comprendre capage. Batu nyonso mona moi ce qui toko fi qui toko ba fi ba comme ba sacrifice. Ya makasi. So na ebisi yo kop mo ezo ya ka uta mboka msusu. Mais ba mboka nzinga ka. Na comprendre. Mo konja saka nini abenga fi. Ndenini yo zana banani yo fi aye. Sophie aye bosoli na besoin 4 filles surtout baza so promotion musale kwei somme aye boy ba ça va fini a coucher no temps aujourd'hui 10 000 €. So ye ka loger yo oye peut-être on a 10 jours ya mono kamba mon on a fouteli ba séjour nyonso
colia combien na compte ne 10 000 à côté transport à côté alors ça la soit attendu à côté na minute time bailé ba fille bolongo bilamba bo fuami boy a soubeli bino kaka a coucher noté a soubeli yo soit soubeli yo bon 10 000 euros fille muso ba masuba le côté papa Souba musuku tu papa ko Sumba combien 80 000 Sumba papa Sumba ngata dernier famille na passe Sumba ta dernier or ko yebité déjà normalement so tali réalité na biso non réalité masuba so tali mutasali ndako toilette ezara toujours à l'écart ozoyoka eza place à bien à kofanda eza place à bien koza ezara toujours à côté ba benga ngo petit coin siko yo mutu nzamba sali ba komiso petit coin donc ba osubela yo okomi toilette wese obité soke za la signification ni c'est ça nzamba limbisaka ba vie musuto sali kapashinga ba subela nga na Côte d'Ivoire Konga koka ba mboka ya solo nga ko sera ba kamana msuba yo Dubai ko kate te na Dubai yo Côte d'Ivoire ka mama na biso kenda Dubai na ke Dubai na kokande ko pa na te na ke Dubai na koti na fanjibu na munya ba yo no na sope na so arabe te pe na saoudia so na akoti na nga fanji na muni bien a obebi selongo kwa libu mweza bien te na bisko so uchi wesenda ba biteka yo nde wesne te bembe no nya makoko no tata na ngai wese mta obebi selongo atomo la robe sur time après nga koti na so mta buzobe na fioto la ba on abima na kenda ponga nga buzoba te makasi babilo comme sozo mona ko luka mbango yo kapash makasi mabe oh master alatika catch na nini na kingo ngape na keka kozwa kapash oh mapa ngape na keka kozwa kapash mutu so luka azwa ngazwa akeka na gambela na ba oteka maman na so memela o ya auto crème non nada. Donc comment qu'on a vers la fin parce normalement. Et ça n'a bien récupéré le supposant un spectacle qu'il faut il faut ça manada comédie musicale. Et ça l'a bien. Dia to loba. Yo ka kozaka na tante. Tuna ba ma copine. Balinga kamo balindenge nini balinga kamo balinde. Ya balinga kamo balindenge nini balinga kamo balindenge nini. Na pesi enzoto. Na pesi motema. Parce que ba fi balinga. Yanga mobile yo. Yanga mobile. Tikana danalela yanga mobile yo. Yanga mo. Ona da makemba yanga mobile yo. Yanga mobile yo. Mandumba. Mais oui, oyebi histoire ezarani. Ezara moi si alingi mobile. Balinga mobile ndenge nini na PC nzoto na PC motema mais akambali mabe yana ba film sulu yo ba olela Richard na linga ki yo so senga na pesa ki mais na ebita trompa ngaka c'est kambali mabe fisco yepa la ou kia bien Richard ngala accent ki enda trichaka ngape na autrichi do mona la ou kisko mando yepa e mabe OK yo papa za papa za ma obela Obela. Pour papa Zana Obela, ya kal kwa zate. Ebile biswa. Na mtu ana mbongo mingi makemba. Na mtu ana mbongo te bandingi mapa. Bande moko. Amsuba do ngana ga mwasa Jean-Claude mais alinga ba visibilité te. Zate lunga boni buzwa boni. Je connais zate. Nous allons nous souhaiter Jean-Claude Jura Zala. Bazate. Et puis là biswa maman. Mi bal bazate. Tika boy. Bazate. Ba matangomba. Ibali bazate na koso. Oyi pour mes amis. Fia opela nini boy mo bal ndazate. Yaya. Il y a une différence entre parking na garage. Tika boy. Ozoyoka. So mbali na yo agaraka ndepa nao. Mais parking elongwara. Tant on a ba boulevard, mutu ka monter là bas comme parking out. Ben oui. Donc songo kicha mutu songo solo là on nini ko même comme la na volante au parquet. Ba fi musu ba ka quoi ba parking. Tika boy. Mo ba là quoi mutu ka garé à 6 OK. Atiki ka essence. À pas à 6 C'est comme Nasuka, ouais, ça peut faire 20 minutes. Pour matin et demain mardi, on dirait. Pour faire 20 biso. Mais là on a eu ça.
tozonga kana maloba mo iloba makala yo za momemi maki oko swana te oko bunda te oko silika te niveau ya kombono ezaleli nde niveau ya bitumba no rozala kokanisa te bato babandolo baki non papa Hervé bien kate ya bongo tina famille ibsanga non yo so na famille na omoni ke ngale qui peut-être non simba 100 francs ba ya nga ba simba ba 10 francs et akali bako ouais conseil ça ko inano pe bangote la famille est sacrée famille na famille na orli non famille na famille ça oui et ça liboso te tout le monde en goûte pas du joueur mon comme nani Pogba Pogba si coûte pas Yesu masi ya Yesu sonyo sa to anango nakunde tofandi boye ba memi comédie boye nga batiki nga nayoka ape matinga ponga na jalouse nga na mtaketo na keto nga na omena na fanda na moni kapasha yambi bat na vita kapasha olakisa nini olakisa ngani ngana mta na ibisozo kama omta ena likolo na likolo ko mapena nga na hypocrite ozo kama défaut te ozo ka hypocrite na za hypocrite ngana bandola eloka kusa na sa mutema taka pashi kata mtema na aka yango il faut linga mpere bisa kobu batakata mtema c'est ça mabena wese tonga immeuble na mtema ni moya yeba exact linga mtu bosolo laka c'est ça bata mabe baka bato ba sexa biso bato ba sexa biso te oye bate to kanti ba mabe parfois ba on dit ba malamu ba obanga ndeko pusa pembe na biso poto ade entouré na bata mabe oyebi bato nsu bazalaka kapage soko za da pembe ya muyibi na yebi da kaza muyibi akanga nao ngana musika papa na linga pena kanga nao na obate o azana za muyibi so to kom biso mibale wana mkoyo oyiba kapasha loba biso mba eto asispe ya ngana bendi na nzoto jour oyibo o comprendre yente ngana ye mais oui c'est ça le mot très important donc papa Hervé za mutema munene mutema ya gigola molimo na ye epema na kimia nzambe alola kanisa tabola momoko nzamba saka bon ouais et là on a yebi soka pour terminer stade etota oza moyembi saka musano bien ba problème okutani nango et ko influencer musano te yo te muto sali olelisi bato nzamba pesa ka nzamba zui donc point barre ya mutu ya ngwana merci on a lobité na loba te po ba koyibela ngwa pareil na victoire ba salutation bana oui ba salutation na ba star na biso nyonso mboka ba musicien ba comédien banane parce que nada comédie musicale ya kota musique nada comédie c'est qui na comédienne na pesi mbote na batu balinganga et puis maman Yvette Lubala motema ya papa Corneille Nanga c'est ma mère et mon père. OK. Yvette Angoussi honorable balobi funa. Maman Odette Kabongo a postulé pe na funa. Omona ke Nicolo tozana batu ka batila mtema na nisusu honorable Roli. Na pesi ope mbote yaza ya Gombe. OK. Excellence Aminata Namasia. Honorable Gaël Boussa. Le boss Boa Vida, maître d'Em l'avocat de la République. Mais habité ya donc bato pesa mbote ba ebele tikata misuba mela sucre misuba me alibele donc ba on attend te me alibele ma bim sala soutien ya ebo mengi na mutute numéro na pona ba publicité bato bato ba ba chaîne YouTube na da sela nga ba gage encore moins temps moi zo mi c'est que na ça la bino mo ba promo ba chaîne YouTube na bino numéro na téléphone pour na ba publicité ba événement na bino yo mtoza na besoin na da comédie musicale ya ko beta na fête na bino na mariage bon mon ka page tout ça programme numéro na téléphone est plus 243 89 63 211 91 donc plus 243 89 63 211 91 nada makimba bata bakabinda tozoya bata bakabinda ba Turquie ba nini tozoya zele ya mulai na sabino soki non nous aime comme un terme était na ya
Merci Maman en Pasteur tout cas. Nan. Mama Tondo. Maman Matondo. Ah, Mama Tondo Martine. Mama Tondo Martine. Naïb ça, maman. Ah, m'taleki azwa. Te ba prière na o maman. Somo. Te achako penza. Maman ko pas mais le nom de Jésus. Ah, bah tu la Ukraine ba kwe. Kado lobi. Ba prière ne kenza musika maman. Oui que maman, je me souviens c'est problème on a ça nango. Maman lili la nzambe. Mama Tondo. Mama Tondo et loko na ndo ndimate esale mobi ke gila benga zonga ni pa zonga ndako alie palali mama nzambe na munene pardon. Merci en tout cas Nada na s'appelle Makasi Takayo Nada Comedy Club et ça biso bien ça la place à mon studio à mon naib sao et ça biso vraiment bien capache awa mutu sora utipoto to ça et ça vraiment waouh sora utipoto ça émission a regretter te pour la température ouais dans le coup d'année hiver je monte à 25 km dans la ça hiver non ka hiver ah donc beaucoup kata kuna te ba neige quoi quand même pour une femme à l'île ça et puis réalisateur national PC Mbote Joe hein Joe na moni oza santa bien mais na banga mi balo bazali banda pepe kali na kati baza Marie Paul et on konde la makasi na kati boni buzoba we Joe na kemba na ibo mikolo kama mikolo po bana ba Hollanda o mona mbaili banda pepe kali na kati Marie Paul. On est ça va mission en tout cas merci namoni ncha se retrouver c'est hôtel merci Master bye à la prochaine au revoir. OK Capage TV. Capage TV.